koko Waluta abaya maka Okumisaka yoko Sumidona Yoko kumisaka Yebakani botanayo Etikalaka Sumako mabota masa Nanya bikisiyo Ojara kidani bulu Imbamba binisiyo Okomipena lorendo Lorendo ana Ejani kozungisa Lorendo ana Ejani kolungula Kiti samotema Yosaka kimbamba Apesa yumayele Yoko salela Makamwisi na mokili Kiti samotema Yosaka kimbamba Apesa yumayele Yoko salela Makamwisi na mokili Ojara kidani bulu Kimbamba binisiyo Okongipena lorendo Lorendo wana Ejani kozungisa Lorendo wana Ejani kolungula Kiti samotema Yosaka kimbamba Apesa yumayele Yoko salela Makamwisi na mokili Mbote na bandeko pe balandi nyonso baebanso balandaka avis du public mbote mingi esika bozwami bandeko za bino ndeko Kongo alenga mbote esika bozale ya solo bandeko bomoni lelo toye kokutana lisusu asali émission rapide na nzela parce que makambo ezoleka na Congo bandeko ezali pasi wana ya Congo biso nyonso tu bana ya République démocratique du Congo ezali kosala biso pasi mais tozali kokoka koréagir te boyebi ke ya solo na Kivu depuis 97 ba Rwandais bakota na mboka na biso ba envahir Kivu bandeko batu bazali ko défendre Kivu majorité eza kaka ba Kivusien oto bengi ba maimai bazo bunda na esprit ya fumuki mbango totikali komona te bandeko ya ba région mosusu baya ko soutenir ba maimai biso tozo na diaspora c'est vrai tozali divisé ne tolobaka mais biso nyonso tu souci ezali parce que bandeko ya Kivu baza bandeko na biso parce que Congo eza munene eza ini Mobutu atika yango ini Congo eza na histoire ya munene donc histoire ya Congo so tolobi tobeta yango en tout cas ekozala terrible mpona ba tribu mosusu mais lokola tokoma ini tokoma déjà pays biso nyonso tu oyo nyonso kozwa moninga to tribu moko kozala agressé tribu nyonso tu feza na mawa bandeko Kivu bakufi presque 12 millions oyo tolobaka eza pe ya solo bakufi bongo tomoni massacre oyo sauvage ba Hutu na batuti basali na mboka na biso koboma kokata mitu kochuba bambeli kobimisa bana na kata mabomo ya bamama kozwa mwasi mobali papa mama bobima na mwana bino mwana bima na yo papa bandeko tomoni yango eleki na Kivu pe eza koleka ti lelo Congo ezali munene mais Kinshasa ezali capitale oyo ezali ko rassembler tous les tribus mais to remarka biso bato toza na diaspora tolobaka makambo etali mboka Congo to remarka ke capitale na biso Kinshasa ebujaka te ba Congolais baza na kino to bengi ba Kinois musala na bango ezali kolangwa masanga komela masanga babar
parce que ezali système tout le monde l'église donc ba mi pesa na l'église na ba bar donc tu veux comprendre que ezali système ya ba occupant donc ba occupant ba sala yango pour ko faiblir peuple congolais et puis comme ça ba on ke bazana ba droite to longo na Kivu to ke to moni na Katanga ndenge moko Katanga na Kivu balobaka Swahili malgré bazana ba minoko na bango to bengi ba dialecte mais Swahili ekoma dominé na Katanga pe ndenge moko to moni ba minere nyonso ba pesa na maboko ya Moïse Katumbi o azali Zambien aya na mboka wana na Lubumbashi ba minere comme pa na e complice na ba tout Rwandais ba occupant mais chose grave to kama na Katanga to mona ba jeune Katangé ba telemate na kati ya Katanga to na Lubumbashi po ba dénoncer Moïse Katumbi azali ko piller ba uranium ba plutonium ba cobalt nyonso na ba tuti na Hippolyte Kanambe azali actuel président bazali na bango ko piller yango na misu ya population o bazali na Katanga biso pe na diaspora to telemaki pona ko lobela yango parce que Moïse Katumbi o to benge na kombo ya kombo na ya solo Soriano bandeko batuti o to benge ba occupant ba Rwandais ba sali des ordres na kati ya Katanga ba intimider jeunesse nyonso tout ba jeune ba koki na bango te batiki pouvoir et pas ya Moïse Katumbi ti na ba na entourage na ye bandeko ba occupant ba tiki Katanga bolimbisi ba longo na Katanga ba ye na Kasai bakomi na Kasai ta bakomi na Kasai to moni ba massacre ba bomi batu ba bomi chef coutumier Kamona Sapu au lieu que ba jeune ba telema ba se mobiliser même la diaspora to moni ni ba jeune ya Kivusien ni ba jeune ya Katanga ni ba jeune ya Mbujima Kananga awa na diaspora ba telema en masse pour ba défendre bandeko na bango o bazali ko boma na kati ya Mbujima Kananga tous les jeunes otomona ki na kati ya Mbujima Kananga bakimi oleke ba bunda bakimi ba na Kinshasa bakomi kokumba ba moto lelo bakoti na sima ya Fachi Beton bango na ba moto na bango Mbujima Kananga etikali na maboko ya ba occupant bavandi na bango bandeko na ngai Kinshasa tomoni ba occupant po ba se terre bouche ya ba kinois et comment système ya ko boma batu sauvagerie ko boma batu na ndenge ya mabe bakotisi kuluna ko boma ba théorie ba enlèvement na kati ba taxi tout wana le système ya ba occupant ba arrestation ko kanga batu ndenge bazali ko kanga batu ko tinda ba soda ba betaka masasi manifestation ko boma batu depuis IDPS bazali ko manifester pe batu mususu za la muka o batu trouve bazali ko mona ba groupe ya batu bazali ko telema mais bandeko bokipa ba yebe que les Congolais sont dépérés, nous sommes dépérés ba moni ba sali ba intimidation Congolais avandi na église moya telema ya ko bundela mboka ezalité Congolais avandi na bar na banganda ntaba kolia bantaba na bakinkole
moyeba bundela mboka ezali te congolais aza ko se donner la musique moyeba bundela mboka ezali te ko bina bina tous les jeux à congolais tous les systèmes ndenge to vivaka na Congo ba occupa ba si ba comprendre yango ba comprendre que donc il faut ba neutraliser Kinshasa et puis ba neutraliser yango Kinshasa mo to telema ezali te Équateur pendenge moko to moni na Équateur ba kepe na Équateur complicité ya ba opposant au to bengi ba politicien complice na Congo bazali ko ba Rwandais bazali ko ya bazali pe ko récupérer ba politicien congolais oyo baza ko travailler na bango Équateur pe ba neutraliser yango tous les richesses baza ko yiba yango ezali ko kena Rwanda pe Uganda banzete nyonso ya Équateur bandeko na ngai bazali kozwa yango ba chinois bazali kokata banzete na ndenge ya mabe forêt équatoriale nyonso tout ezali détruit banyama nyonso oyo bandeko na biso ya Équateur bazali so bakoti na zamba kaka 2 km bazwi nyama lelo bakoma mpo bazwa nyama fo batambola ta 30 km pamba te banzete nyonso bakata yango na zamba bandeko na nga na ngonga oyo ba occupant to bengi ba Rwandais ba komi na idée ba détruire sikoyo ba neutraliser Congo central to bengi ba Congo mais bandeko heureusement na ba Congo boyebi ke ba Congo ezali région moko historique région ya ba Congo yango ezali neti mama ya Congo to matato kita ezali ndenge wana histoire ba changeara yango te mama ya Congo oya boti ba tribu ebele na kati ya mboka na biso parce que roi ba envoyé o nyonso nzambe ya tinda bakomela na ba Congo Fumuki Mbangu ba Congo président Liboso Kasavubu ba Congo bamindele po baya bakoma na Congo bayako kuta roi na ba Congo eza histoire na biso toko boya yango te toko niye yango te lelo bandeko na ngai nakosa bino te idée ya ba Rwandais na ndenge basali système na bango politique ma ko changer politique ya Congo po ba monisa na Occident to monde mobimba ya solo Congo eza occupé te bazou Félix Tshisekedi ba tient na pouvoir comme un Congolais ba tutu ba mona ke Congolais mutazo diriger mais nzoka Congolais azo diriger na été ba kangine mwana ntsemi tango komi tango ya bandeko ya ba Congo ba telema to monde ba tribu nyonso tout ezali ko telema ya bandeko to benge ba ne Congo parce que ba habitants ba vandi ba sortisa ya ba Congo ba benga bango ba ne Congo ba Congolais nyonso tout ba benga bango ba bana Congo ezali appellation ndenge ba Congo ba bengelaka Congo na bango so okepe na ba Swahili ndenge moko so okepe na baluba baza pe na appellation na bango mais biso na ba Congo ba bengaka bato bavandi na ba Congo to biso neti ngai naza muyombe naza muto ya ba Congo naza ne Congo eza problème te mais comme lelo tango ba ne Congo balingi batelema ba tribu musu tozomona na diaspora bango bakomi contre yango mais bandeko na ngai tango ba Rwandais bayaki na 97 batilizaki banani Baswahili oyo tomoni bashabien na bakivusien bazwaki bapouvoir bakomi si Swahili ekomi neti langue na bango donc tomonaki yango biso nyonso na miso na biso tomoni lelo baluba Félix akomi président baluba chiluba oui eza langue nationale to na 4 langues nationales mais balingi ba imposer
Nenge Swahili ba imposa ki yango na Kanai na ba Rwandais parce que le quoi ba utiliser même langue. Alors fallait ba Rwandais ba kota ba camoufler ba kota na katikati ya Swahili pour ba intimider peuple congolais pour la ko imposer bango langue wana partout comme ka Swahili ndenge moko pe to mona ki ekomi lelo Chiluba bande ko lelo bane Congo arrestation ya Nemwanda Ntsemi et la musi bane Congo parce que Nemwanda Ntsemi abimisi ba secret no surtout Congo central balingi bakabola yango ndenge bakabola ki shaba oyo lo to ben katanga ekomi katanga kote likolo soki ndenge bakabola comme 26 provinces Kasai déjà c'est que tu bazwa yango Kivu comme Kivu Nord Sud Kivu na Nord Kivu donc bakabola les autres zoé wana se retrouver na Tanganyika un Rwandais azo diriger Tanganyika un Rwandais. Merci ba maïmaï. Bande ko ba maïmaï ba telemi na Kivu. Ce sont des Kivusiens. Bazali ko défendre mabele ya bakoko na bango. Oui, Congo eza nyonso toza ba Congolais, toza pays, toza Congo. Mais mabele o to bengi tribu, mabele na bango, il faut ba défendre yango. Est-ce tozo mona ba chabien, to ba luba, bazo keneko bunda kote mupanza maimai to ba Congo non soki bato Équateur lelo ba telemi balobi ke non biso lelo ba Équateur pe to lobi ke République d'Équateur ba jeune ba telemi eza ba droit na bango eza mabele na bango il faut ba telema ba défendre mabele na bango po ba nzete nyonso ba bois pressé oyo ba chinois bazali kozwa ba richesse oyebi ke banzete mingi ezali kuna na banzete oyo basalisaka biso mpona bakisi ya komela bachinois bazali kozwa banzete bazokosala bakisi bazali koteka bazozwa bamilio de milio mais Équateur eza kotikala kaka pauvre lelo biso na bakongo bane Congo totelemi tozotala makambo ya Nemwanda Ntsemi teke o ya o bakabula Congo au Congo central eza droit na ye soka lobby eza droit na ye mais biso bane Congo tozo défendre mabele ya bakoko na biso poto yebi ke baluba bakoya ko bundela biso te poto yebi ke baswahili bakoya na bango ko bundela biso te bangala pe bako bundela biso te donc il faut biso boko bane Congo to loba to bunda to défendre mabele ya bakoko na biso eza problème te bandeko musu bazomona yango contre tozomona bandeko bazosala ba vidéo ba combattant résistant bazokosala ba vidéo mpona koloba ke non bane Congo bazokena makambo oyo mabe bane Congo so bomeki boye tokotelemela bino ndeko yo kotelemela nani okotelemela nani biso to lobby na ba radio ça fait to ke na ba 20 ans yango to yaka komba oyo pona mbongo te biso bane Congo toza soifé ya mbongo te ya mbongo parce que to yebi ba combattre belé boya komba pour bo se enrichir bo koma na ba mbongo to ba pesa ka bino ba mbongo mais ngai benana zolo ba bongai ndeko Congo alenga banda na banda ko loba na ba radio ti lelo na ya combattre pona koma na mbongo soki na yaka komba pona koma na mbongo mbeleta so lelo na za na Congo ba émission no sona sala même na yamba ba combattant ba politicien mutu apesa ngai mbongo azalite merci mingi na Jackson Mbila le seul mutu na mona azwa moi quelque chose à tindelanga bi Congo alenga en tout cas sombata J omela Jackson Mbila merci na papa Serge Kosanika le seul politicien oyo azotala moni ke omonaka pasi na mosala osalaka en tout cas zwa eloko oyo oliata na bana mais moi je demande pas l'argent nga na benga batu te o Moïse Katumbi o tindelanga mbongo boy o nani boy o na kota na mouvement boy o to groupe boy jamais
biso to yaka poto défendre mabele ya bakoko na biso ngai Kongo alenga parce que naza ne Congo enseignement wana euta depuis ndako na biso kolia mbongo ya batute oyo ya makila parce que mbongo ya makila oyo mutu aza na bakisi to mutu aza na batalisman mutu aza koboma bato azolia mbongo ya mboka soki ozozwa mbongo wana ozokotisa yango na kati ya ndako oliaka na bana oza komema malédiction na ndako na yo wana enseignement na biso bane Congo alo bandeko na ngai botika bane Congo babundela mabele na bango et puis mutu moko akofaire se terre biso azali te mutu azali te oyo koloba tokotelemela ye biso mpe tokotelemela yo soko bala mu Congo problème eza te ato bala ngai o mutu alibala moloba ngai oyo nazali awa mwasi na ngai aza mutu abandundu mais so namoni bandeko ya bandundu bazobundela mabele na bango siko ngai na omona yango contre non na kati ya famille toza na bandeko baya na biso babali baluba bazali toza na bandeko na biso babali bantandu bazali bafamille mosusu biso bayombe bona babali moluba babali moswahili bazali mais likambo ya mabele ezali eloko oyo babundelaka yango mabele batikaka yango te tribu na tribu il faut se défendre se défendre eloko tozosala erreur na Congo ezali yango wana bandeko baswahili bazobunda na Kinshasa bato bazomela masanga bazoseka bandeko baluba bazoboma bango bandeko bakongo bazotala kaka bazokipe te ezolakisa ke bato na bato badefendre mabele na bango eza normal bandeko Équateur bangala bazali kobunda il faut totika bango babunda po eza mabele ya bakoko na bango moswahili akouta kuna na Goma te to na Lubumbashi aya kobunda na Équateur ekosalama te il faut bango moko bandeko wana babunda po badefendre mabele wana yango ozomona Congo bazosaka na biso na bétranger parce que nous ne défendons pas notre terre toujours défendre yango te mosala biso koseka ndeko wana kuna azwi problème yo ozoseka ye oyo kuna azwi problème ozoseka ye bandeko yango nga ndeko na bino na ye koloba po tolongola nanu mitema mabe oyo bane Congo bazali ko défendre bamakesa il faut babundela mabele ya bakoko la bango to soutenir bango bandeko bazala ba Congo eza ba député il faut bobimisa maloba na bino pona ko loba pona likambo tali Congo central le Congo ba Congo ekotika la moko toko sepela te ba partager ba diviser ba Congo na ba étranger soki ba meki ekoza matata parce que ba Congo c'est la spiritualité ya Congo mobimbe vandi na ba Congo donc soki ba étranger ba meki bandeko na ngai ekozala somo tous les esprits bakobima pe bakotelema bakobunda bondimela ngai besprit ya bakoko na biso ekobunda parce que Congo central esika oyo masolo evandi la spiritualité yango bozomona mboka na biso ezobonga te parce que les politiciens congolais bayaka pona mabungula bango olieke bayeba spiritualité ya Congo bango bayebaka yango te tala nde bazo négliger ne monde nsemi un scientifique mutu asala biochimie mutu a commis plus de 200 livres mais bazo négliger papa Etienne Tshisekedi akufi ata livre moko atikeli biso te papa Etienne Tshisekedi ata livre moko expliquer biso vie na ye expliquer biso auta wapi histoire na ye histoire ya mbujimai histoire na ye ya niveau politique livre ta moko ata ya muke
Autant à 10 pages à Pamba, qui les bisoté. Nane mwanda tse bozo comme ba livre pour l'Afrique, bozo comme ba livre pour le Congo. Bozo benga ye mutaliboma. Asa mutaliboma te? Ba Rwandais ba ye wana ba yebi pourquoi bazali kolinga ba neutraliser ye ba yebi. Mais bande kolangai to telema. Il y a des bangala oyo bazali na semane mwanda ntsemi. Bazali belé. Bangala, Baswahili, Baluba, Bazape ebele, o bazana simanae. Mais to bunda na esprit moko oyo, bakoko na biso, parce que Congo ezali mama na biso. Soki to landi ba objectif na bango, to ko sauver Congo. Parce que la spiritualité, Congo, ezana ba Congo. Bango batu ba yebi secret, po ba étranger oyo baza ko konza biso to benge bapaya eloko ali boso ba yaki nango ezali ko neutraliser ba congolais na niveau spirituel ndenge ba mindele ba yaka na 1495 ndenge Léopold II azwaka Congo na 1887 ndenge ba Belge bazwaka Congo na 1910 et ba yaka peka na makamba spiritualité. Même Léopold ba vidéo zali so boke kuna bosanisa bango kosambela na bango bolakisa bango oya biso po ata basambeli basambeli oya biso bakoyokela bango te ezali loko moko biso to bosana kango spiritualité toye na 1960 tozwa indépendance eloko konza biso za spiritualité papa na biso Kasavu bakena kondima église catholique ezala Église d'État ya Congo, la spiritualité. Tozo bosana toujours oya biso bokoko. To bosane kibo biso, to ndimi kibo bango. Tili to suki wap. Les politiciens congolais, bazo zwa soa comme ministre et loko li boso zali ko kende ko kanga batu na bakisi, ko kanga batu ba bougete. Mais nzamba pese biso mabele kitoko, mabele za la richesse, mais tala niveau to zali ko sambela. Nzambe pesa biso, Nzambe tala biso mboka na biso tozo ko bongate, Nzambe ba politicien bona boba kanga biso tozo kokate, mais boto koka, foto telema. Soto telemine Nzamba asa apuye biso. Nzamba sala kanengo na libota o telema Nzamba sali saka bango. Mais soki to telemite ka ko melaka ba masanga na babar, ko lakisa ba pantalon bilamba, to mi pesi na biloko moko yali ke Nzambe aza ko mona ke peuple oyo na pesa ki bango libonza, bazali ko boya yango akokamata yango, akopesa yango na libota mususu. Toza na ba tribu belé, so to moni ke des autres za na ba tribu mususu ba luba, bazo ko sa des autres bana me biso Congo central. Lokola toza na biso bien, ba ne Congo. C'est meto bima na biso. Où est le problème? Parce que tout le monde a dit, bazo pesa bino bozo télématé. Bolingi pété. Tribi nous se sont au sangani et ça était maman boti na basi ebele. Donc ce qui bana oyo maman na bango a organisé makambonio surtout éducation na bango bako réussir. Ce qui maman a organisé l'éducation à bango malamu te bako réussir pété. N'est pas dans la tribu. Ce qui organisation malamu zali te na tribu na biso ezala ba Congo ezala banani bandeko bobo sana. Toko réussir na biso te. Toko réussir te. Biso na diaspora awa tala. 20 ans yango tozo kende. Tozaki na papa Ngwanda à Pareko. 20 ans yango rien et l'autre côté ils ont changé. Papa Ngwanda le baraka non combat et où mais la raté sali 30 ans 50 ans timo mais bandeko. Ti 50 ans biso donc tu habite sur tozala so dans 50 ans. To comme na ba âge nini. Nga 20 ans na bandeki combat ko le bana baraka na âge nini. Le comme na âge nini. Donc déjà presque 53 ans bandeko na ngai 53 ans. Le combat au Tobanega on a agi. Kalater à 54 ans. De toujours Tokoli,
bana na biso pe bakoli kaka koloba papa Ngwanda style lelo eloko te ba mouvement ebimi lelo o na mouvement na pare mouvement odombo abimi atelemi bato fo bato to puye to zala lisanga eloko te na Belgique kuna peuple mokonzi Moïse Katumba ye wana mbuye bango lelo bakomi na ya Laurent Sokoko ya Laurent Sokoko ati lelo toyebaka ye te azali nani asalaka nini eloko te bandeko na ngai Maman Gisèle Kasavubu ne Congo ba nommé présidente ya diaspora batu baboye ba tribu muso balingi te ba combattant muso balobi non en tout cas vote wana tokondima yango te baboye Maman Gisèle Kasavubu po aza ne Congo bosiko tokende wa nazo en tout cas ba congolais ngati lelo na comprendre te donc botika biso ba ne Congo to bunda soki to réussir ça va mais nzambe ya bakoko na biso to bengaka tata o to bengi mfumuki mbangu mabele ya ne Congo eza mabele na ye o ya sala ba miracle de miracle amoni sala mukili o ndenge nzambe azalaki kati na ye pa atinda mapo na biso bayindo to invokaka ye pe to belelaka ye ne ba maimai babundaka ba invokaka mfumuki mbangu parce que azali esprit wana yango wana biso foto belelaka ba Congo tozala bankulu na biso baya oyo bamona pasi ba mama kipa vita baze belé na ba Congo besprit wana ekosala bandeko na ngai tozala ba roi na biso ba mikwa na bango bakunda yango na ba Congo tokolinga te ba Congo ezala neutralisé et pas ba envahisseur ou ba envahir Congo mobimba allez nini ndenge tolobaka donc komba na bango donc ya suka ba be teni ya suka na bango to panza soko ba Congo to récupérer ba Congo alors le fond de ba ne Congo ba telema tous les ne Congo moi si to mobali partout aux alliés en Europe to se mobiliser to tia ba moyen oza na 5 euros 10 euros bandeko bazali au moment ba Facebook organisation ezali ezoko bima bandeko bazali ba États-Unis bande Congo partout aux alliés il faut tous se organiser il faut faire quelque chose batamayele to kota mikanda il faut te protéger Congo République démocratique du Congo et Congo central et qu'on bouge té. Parce que copie ya ba Rwandais ali tala déjà ba encercler biso. Félix azana un traître. To mata to kita état de droit na Congo et ko kota té tant que pays est occupé. Ba kota jamais état de droit na pays où ils allaient occuper. Ils allaient rater. To ko samate. To ko samate. Yango bandeko na ngai to fongola miso na biso pona makambo ya Congo. Message na nana ko pesa bino ngwana et puis to mi batela. Toza na temps ya confinement ezoloba na biso ke ata ndenge nini zala na masque na yo ngai yango na mimi masque na za la voiture mais na za la masque na ngai so na kiti na sombe loko na se protéger ah biso na Allemagne ezali baza ko obliger batu na corona wa partout ceux qui masque ezali te en tout cas eza vraiment terrible il faut toujours dans la masque na yo donc yango bandeko biso tozo na Europe wa en tout cas se protéger maladie oyo toyebi ke eza maladie moko bango moko mindele baza ko kosake au laboratoire to monaki docteur Rao tazolo bango vérité alobi ke eza mingi so bazolo ba ke maladie na kutina ba laboratoire na Chine donc toyebi ke eza nango ba G5 na bango ba câble biloko wana do bandeko to se protéger parce que tozo nyata mabele na bango mabele oyo na se ya mabele nyonso tutu na basima ba câble na ba câble za wana il faut faire attention bolimbis il faut faire attention
Donc tout se protéger bana bazozonga ba classe sambela bana na yo sambela pena bana na yo zwa pena mulimo santo ezala na bango bwakela bana na yo mai biso bakimbangise to bwaka mai nkamba toza na eloko musuti kaka mai nkamba ata bato bofingi biso kaka mai nkamba fumuki mango atikela biso eloko musuti mai nkamba kaka mai nkamba mabele nkamba donc tosengi tous les kimbangise boza bane Congo il faut te protéger parce que ceux qui le bakaboli Congo central donc na bino bakimbangise pe to yebite so bokende wapi donc il faut biso nyoso te protéger Congo central parce que toza bane Congo bande konoso ya Congo toza bena Congo donc biso nyoso te protéger Congo na biso mais ba tribu no surtout il faut to bunda ba tribu ba to bundela ba tribu oza muluba bunela mbujima ekananga soki to komi ndenge wana ba Rwandais ba kokima to yaka ba sentiment te Félix Beton ba sentiment ke o Moïse Katumbi yende danger ya loi sokoko bande ko ngai toza komi kosa toza nanu na président oyo ya nationaliste te o aza na esprit spirituel o akoya ko défendre Congo azati tout baza koya ce sont des malhonnêtes miyibi baza ko signer ba pacte na Satan. Il faut faire attention biso ne Congo tozora ba enseignement depuis tozara na bas âge depuis tozara bala mike tozora des enseignements donc toyebi makambo ya Congo yango bozo mona ke mfumuki mbangu toza ko glorifier ye ko pesa ye honneur kaka biso bane Congo so ke na kasa mbujima ekananga okuta kuna mfumuki mbangu aza na valeur te soko ke na Lubumbashi ndenge moko na Katanga qui vous pose mona ke lelo ba maimai baza ko bunda bazolo bango pon esprit ya mfumuki mbangu po ye mutayaka kolongola biso na boombo na 1921 nani azaki muto makasi oya kotelemela mindele 1921 azalaki te mais ye atelemaki il faut koyeba nzambe apambola bino bandeko na ngai vraiment toza na kimia bane Congo koloba ne Congo eza problème te ezali tozali ko défendre kaka mabele ya bakoko na biso to bengi ba Congo eza droit na biso toza na droit kolobelango ndenge pe tolobelaka ba Kivu ndenge pe tolobelaka makambo ya mbujima ekananga pe Katanga Équateur pe Mambenga ndenge moko donc tozali na droit mais tozali ko appuyer ba jeune bato ba sortisa ya ba tribu wana batelema ba défendre ba tribu na bango pona kolakisa ke ya solo ba Rwandais tant ekoki trop c'est trop 20 ekoki soki te surtout biso bane Congo soka to tiki esili bazwi Congo mobimba pe bakaboli yango Congo ekomi eteni donc faut to souk samo po bale na bango ya souk ezali Congo central il faut to telema ndeko mwasi ndeko mobali oyo toza sortisa ya ba Congo telema contribuer faut biso tout toko telema ne monatemi aza ndeko na biso ba makesa na ye toko soutenir bango merci na Didé Masuki mobali mandefu ya pembe na molongani na yo super Anita merci vraiment Didé Masuki na tango oyo pesaka biso po tolekisaka ba émission na vie du public nzamba apambola yo merci na mobange na bango la koko de tous mutetela ya tongo merci na lisu polele papa bopele bobala bambota tro mwana ne Congo papa no bopele bobala mungala solo mbote na ba combattant résistant tozala bomoko biso nyonso tu
tozali bana Congo mais to défendre ba tribu na biso za mabete ezala ngo ki tribaliste te mais ezali to pesa valeur na bakoko mabele batikela biso mutu mususu akoya kobundela biso azali te mukongo akolonga na eta ya na katanga kobundela bakatange eza pasi mais ba jeune babotemi na katanga baza na droit ya kobundela mabele na bango mawa mingi na bakinois parce que bazali kotambola na botaba bazali kotambola na ndenge moko ya satanisme parce que diable aza makasi na kati ya Kinshasa azali kosakana na milimo ba Congolais baza na Kinshasa il faut babima na kati na ba distraction bazali nango parce que diable azali kosala makambo ya kosala Nzamba apambola Congo apambola bana Congo komba oyo bazwi bakenda yango tina suka totika yango te toza ensemble biso tout. Merci na Zoro Bilel Tigana Zureta Paolo Luzolo na États-Unis bambota trop Mansale bambota trop Mama Mansale mère na biso vraiment en tout cas mobiliser batou toza toujours ensemble na bosanete molonga nanga Pauline Beyoncé bambota trop botika malamu ba bon week-end nzamba pambola bino ya bino ndeko Kongo alenga mwana mfumu kimbango to se protéger bandeko ozo bima même na mutuka na yo cha eloko yo cha yango bandeko cha masque na yo bima se protéger mundele ayebi tina oza babele na bango ba mboka na bango bino mo bozo mona ne bazo batela ba mboka na bango bazo protéger bamboka na bango toza na choix te confirmer koleka nango mais loko balobi masque to tchakaka toyebi pe ke ba masque ngo basala ngo pona ba microbe po ba de ba oza la défecté te donc il faut là toujours oza toujours protéger pardon microbe kota yote Nzamba pambola biso apambola mboka ya Congo. Merci mingi tokutane bongo mbala sima matondo mingi ingeta matondo ingeta avidi public na yende la o yo avidi public na yende la o yo balobi chaîne za moko avidi public yende so côté bosonja bolingo la misama pana ni nyamaze basira ka so moto balobi autrement dit manjana kwa so kulenge avidi public ba kietri ya solo avidi public ba filme solo avidi public ba émission ya solo avidi public l'équipe a modi avidi public baka bango ne kulusu di baka ma baza ngasera okinde avidi public ezo kata bango baoba mafani nyonso ya comédie ya théâtre ya filme ya émission mafani nyonso balingaka tutu kota comédie bosabone awa chaîne oyo avidi public ya batute masuku mandako basitelongwa vanda na chaîne avidi public vanda na chaîne avidi public okozala ndesite okotikala kozala ndesite avidi public ya dide masuki mandefa pembe sabone Didi Masuka Mbari Mendefite bien aimé dans le Seigneur ne cessez pas de gauche à droite il y a mon corps à vie du public Didi Masuka là tu vas faire kola pambile tala kolo bakile jalene bandine tile avidi kala ingangu kala technique avidi public peuple azali libéré
du public vie du public awa masolo so ngoye ba faut les cas yo les gars wapi biso na contre qualité avis du public ba mi est responsable à que la doit ba pamba ite si so za ba on vraiment papier génique ça quoi mais papier génique à chasser les aralika ça mais oya c'est nanasi abanga ça on kila baba on ça on kila beba moi nzo nzi ko compliqué tout le monde n'est pas tout le monde ça va site plein pour là mais awa te quoi ana oboya kwa site bila kama kitu photo cimetière au même mtawata la pakata kama mikoa titre makasi émission lemba mais en émission la titre ndenge moko on dit basuki toujours na top quoi Yoko salia makamwisi na mokili